kili yango moyen pour tanga église ezate donc on a bino inspiration inspiré qui question remené inspiration diabolique non alobi makambo o eza clair to bongola mitema Yesu kala mitazoya wana penzo lo bazo bongola mitema te bon siko fali azana liboso nzambe po nzamba ko buka motema fali te to jibe pia na nani po nzamba ko buka motema na te Papa Bire. So écoute Jésus Christ anzima ko lenda kwa jase moyibi mutu mabe. Et bongo biso bato toza mai na makina la njoto zo sala. Pourquoi pas to pousa pembe na bango. Siko bango bazo sala mabe, biso ba yo to ebi nzambe tozo kima bango. Bongo la mitema kan. Ona mosana nzamba azo kima ba monene héritier mais na kukwa biso bazaka na ye. Ozo banga biso. On a hypocrisie. Oui, eza hypocrisie. Ozo banga biso batamoki. Féliciter l'homme de Dieu de Nile Sinda kende kota l'héritier watana bina palais. En tout cas, na ko basali mabete na loba kango clairement zaki clairement la boy ba finganga. Na zaki clair na loba kango que ce qui approche chaque héritier pour l'évangélisation atali c'est qu'un jour il faut zonga la makolo ya Nzambe eza bien. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Merci bien très chers amis fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde sur Aurore Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés qui nous suivent aussi sur Trace RDC News. Je ne suis pas seul sur ces plateaux comme vous le remarquez. Je suis avec Maman Peggy, Madame Yamoto. Donc, merci beaucoup à Paola Schengen qui est là à Londres. Frédéric est à gauche, Nathalie à droite. Nous avons une solution. Frédéric est Paola Schengen qui est là à Londres. Nous avons Willy Moucheni Kodamboka. Nous avons Maman Mimi Moujeka, Maman Chris Kalanda. Nous avons Yanni Dembo Dembelas. Nous avons Maman Gisèle Zinda. Nous avons Samira Mekawata. Nous avons vraiment Bouzali Belé. Je reçois pour vous, servante de l'Éternel, comme je viens de le dire tout à l'heure, Maman Peggy Alama Oapazali, présidente Yaba femme forte. Fait dire que ezali vraiment intéressant naba mama tout oyoyo bazala on a besoin moi toli moi ba difficulté, faut vraiment qu'on contacte kama o mingi parce que ma solo belé zali ko solo. Voilà, servante de l'Éternel Maman Peggy Alama, bonjour. Bonjour Papa Biri. Voilà, bonne santé. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà, Batebele Baomituna, vous êtes servant de l'Éternel, na église Nini, aux ali Mokambi, aux ali prophétesse, aux ali maman apôtre, maman évangéliste, aux ana titre Nini na église. Ok, na sambelaka na église chemin divin, ya pasteur Léon Kongolo, na pese mbote si kazali, nazali modératrice. Okay. Naza modératrice, naza na ba formation si tout va bien za malingi ba bimisanga. Ta nzambe koki akosa volonté na ye na koza apprécier parce que tous les temps nzambe. Voilà, donc te bi que musala nzambe ala na ba difficulté vraiment moi belé sinon mais boni libota boni bana boni papa qui mezali na ndako qui meza vraiment langolo nzambe grâce sur grâce. Voilà, pour ba te belé baloba que non koki jamais ko boma moto libanda au moment chez toi ça brille sinon ça marche. En tout cas, ils ont qui pensa kitoko foyer nanga, ils ont vraiment bien parce que nga nazo la sabatu nzela fo nga za l'exemplaire. Ils ont qui pensa bien. Soumission, makamnion so ko respecter mobali donc nion so naza mu noko ko kala nion so te mais par la grâce de Dieu, nzamba o pesa nga pensa makasi nazo kokisa. Voilà. Merci beaucoup Maman Peggy Alama. Oyemba rapé. En tout cas, ko yemba na yemba te. Mais trouver na kati sujet artiste musicien femme forte servante de l'Éternel au sujet de Fally Ipupa. Tu te retrouves là comment? Papa Bire olobi naza nani femme forte naza maman ou na camarade ba couple to pesa conseil mais Fally Ipupa makambo ezoleka na Fally Ipupa eza na kati foyer te eza na kati foyer yango na yaki pour porter conseil na kati na bango la luka kimia na ki kopesa o akolanda akoyoka asalela poto boma moto. Et une kolobate le quoi Fally aza Fally ne to barake bon ba salela kamokili bongo biso to za toi na lola
ngano to na mokili. Donc c'est-à-dire na yaki lokola maman o apportera conseil na ba couple et on a yaki pe na kati ya sujet ya star na biso Fally ko tia pe kimia ko boma moto attend que mosala nzambe na ki na ba injure te na ki ko tia kimia vraiment o akomona ngo mabe na ebité parce que Yesu ya pona bato mabe muta sukola Yesu makoleza ndumba esi to mona musanto ya ko sukola Yesu makolo Yesu ke no fana ndakwa na aliaka la ndawa na ya jase zaki na muyibi ozomona donc na yebite papa biresona lobani. Voilà, merci beaucoup maman Peggy Alama pour la réponse na o ezali vraiment très importante, mais sinon ça s'est dit na ba minoko il y a plusieurs personnes que no ba musicien ya mokili na ba musicien ya nzambe oko différence on ndenge nini na français bazo benga ba musique la musique profane et bon musuba benga la musique chrétienne. Est-ce que nzamba la musique? Ah papa Biri nzamba la musique te nzamba la musique to adora kaende donc ça ba parole na yo nizo so ke o adorer nzambe osomona nzamba la kati ya musique te ba musicien ba sala ka bazo yema musique ya mokinde to ba musique ya mokili eza domaine na bango eza musana na bango nzamba yebi bango azoyembela mutu azo décorer mutu, mais tandis que oyo mususu wana bazali ko honorer ko rendre culte na oyo amona na raté invisible yango wana penzo zoloba bango bazo sala kaka rôle na bango po nzamba yebi bango na musala basalaka. Donc c'est que to comprendre bien eza culte parce que adorer tope ko yembelela c'est tout un culte. Donc ba o ba yembara loka ba musique profane ba sala ba culte po na batu. Papa Bire, batule tozo adorer nzambe, tozo yembela nzambe, tozo adorer nzambe. Bango bazo yemba, batozo mwa bazo boka mabanga, bazo boka bato mokili. Tozo mwa bazo boka nto mesa ko bato mokili, bazo boka bato boye na boye. Mais biso to adora ka nzambe, tozo ba combien aza merveilleux, tozo pesa ye merci na souffle de vie. Voilà. Donc différence c'est zakawana. Voilà, merci tozo ngano na régie, la régie va nous proposer un élément ya White School. Oapi et Kamamarana Papa Nabiso Grey. Donc tout à la non-publicité au et prix Tozong Nassima. Merci. Oran TV, c'est notre chaîne YouTube. Oran TV, c'est notre chaîne YouTube. Nous sommes déjà de retour sur ces plateaux. Maman Peggy Alama, toujours au sujet à musique. Ba musicien profane c'est que bango nzamba yebara bango te. Oh papa Bire nzamba yeba bango te ndeni na kela bango so nzamba yebi bango te na kela bango mais nzamba mutakela bango surtout tel na cantique des cantiques Salomon yembela mwasi na ete. Oh na kati sa Bible? Oui, la cantique des cantiques sotali Salomon yembela mwasi na eza kati sa Bible. Si quoi c'est ça péché? Salomon na kumisa mwasi na c'est ça péché. Mais ba parole ba mot chéri simbanga yo kelenginde c'est ça le problème. Papa Bire, au moni eloko na lobaki yango ne banana baki que différence c'est ça que biso to adora kanzambe. Tozo ba merci pour na souffle de vie, merci pour pesinga kolia. Bango bazo adorer batu. Azo yembela muntu. Zo mo différence wana ezaka ka yango wana. Différence ezaka ka moko bango ba adora ka mutu, biso to adora kanzambe. Yango wana réponse na ngai. Voilà, merci beaucoup maman Peggy Alama, mais trop solo la likambango toujours pour essa la paix moi passe ma casse dans mon thème. Ba musicien profane de fois de bazala critiquer beaucoup plus c'est pas na bino ba musicien profane balongba kuna donner tika ke bino bozala basan tout bon, mais sinon il y a quelqu'un qui m'a déjà dit dans la vie un jour que ba musicien chrétienne ba bongo la ramité manokité suite à ba comportement ko santé basseur et tambolé na bango, mais c'est différemment avec ba benga ba musicien profane, mais tout le monde a se contrôler quand même ba ça la fort ya ko zala ba responsable. Papa Bire, merci pour la réponse na question na yo plutôt en tout cas tout ni bien. Papa Bire, Jésus kapona banane. Na olinga mo répondre nga Jésus kapona banane. E kapona bato ba yebi déjà nzambe to pona bato mabe. Na olinga yo pesa nga réponse. Jésus aloba ke ya ye pona bato mabe.
aye pour nous sauver bango pour nous bikisa bango. Yango na ngina loba na bato basa ka différence entre bato mokili. Po biso to za mokili mais ba comme ça ba musicien mokili. Na ngina loba boye. Jésus moi ça ndume ko sukoye makolo. Po ni Jésus benga kate longwa oza mini mabe, oza makambo ebele. Po ni Jésus abenga kate mais Jésus yamba kai. Tout comme ezape biso ba yo tozo sela nzambe, il faut to zakapembe na bato wana poto évangéliser, to te ya bango to benda bango ba ya pe na kana biso. Ah mama pegela ma yo côté ya fali pupa. Nani papa Bire. Asa mututi. Mutabongo na kate za kanza. Côté ya papa chéri. Oh, mais tout leader a pembe. Papa Bire mutakela bango ya nzambe. Nzambe na makoke obongola. Yo mote ba musicien to benga ba musicien mukili. Pe ba komo embela nzambe. Mona bango lonte. To moni ser na biso meje 30. Akomo embela nzambe. Bate ya kete. Bate ki kapa mutu. Ah voilà, okomi benza place yango. Bate ya kete. L'artiste et musicien d'Akumu da Newman. Yango wana penzolo bazo bongo mitema te. Bon siko fali azana liboso nzambe po nzamba ko buka motema fali te. To jibe pia na nani po nzamba ko buka motema na ete. Donc biso c'est que to loba ke ndenge to mona pasteur Denis Lesi azo défendre fali pour pa ndenge ya TV. Donc c'est que pasteur a ça ne péché te pour pasteur azo za incriminer na ba titre ya mabe ebelo non te yo pasteur bomba comment za la camarade na fali soki pe ndenge ni tout ça là deux ans ngo mabete. Papa Bire, na koki koloba eza mabe na ba sens peut-être oya zo kendele parce que ça mosala nzambe. Soka ye azo te ya cœur, en tout cas ngana za pembeni na fali pona l'accès liloba nzambe un jour ne ayembela ka mokili ne to mesa koloba ayembela ngo siko nzambe eza mabe te. Mais soka ko continue toujours ko encourager kaka adora ka bato mokili wana eza mabe. Ozomona. Mais soka zo ya penza ke abenda e pembeni aya a se racheter aya pa ya nzambe ayembela nzambe eza malamu. Mais soka eza ke azo tika e kaka a continuer ko adorer bato mokili wana eza mabe. Ozomona. Voilà, donc wana ezali mabe mais sinon d'après vous pour ebela ba musicien chrétien même ba pasteur ba koma na moi ba réserve au mona so alinga kuta na tam son héritier watana bazo banga ba mona ene héritier pour que la mal interprété au mona grand homme de Dieu so ba mona tam suna ranson azo banga donc pour la mal interprété aux ala koneti akene tam skota le dingo azo banga aux la mal interprété. Est-ce que ezama be na mosela nzambe ko pusana pene pene ya batwana Papa Bire so ekutu Jésus Christ anzima ko lenda kwa jase moyibi mutu mabe et bongo biso batoto za mai na makina la njoto zo sala pourquoi pas to pousa pembe na bango Papa Bire mutakela ba musicien za nzambe peut-être le autres ont ba défaut na bango bongo biso mais les pas ba sali na nzambe ba landa pe ba musicien bazonga lisu ba sali na nzambe te ba tikala ka na ndenga anglais zoologique. Papa Bire omoni na kati na biso o loba nango Job en réalité dans l'homme c'est l'esprit donc esprit na yo déjà ce qui est faible partout auquel nous a toujours faible. Donc faut biso bato to sa la kanzambe faut to soulever ka esprit na biso na prière na ba gêne pour to za makasi to ba ko kima ba tentation ozomona pour jamais to ki ko laisser bango baza batu oyo ba comprendre nante bazo bango na ba ki liboso ke to différencier ngo parce que bango bazo adorer muto ozomona ke mutayembeli abwaki muto zo adorer moi si ozomona mais biso zembo oto yemba ka ya nzambe to zo adorer nzambe to zo senga nzambe merci nos personnes à colia merci na souffle de vie merci pour battre les biso ozomona différence eza yango wana ko approcher bango za mabete ko approcher bango za mabete na teka Yesu jidate. Avec tout ce qui s'est passé avec les artistes et musiciens congolais en raison de ne plus jouer na niveau ya Europe que ba viola basa ba bimana basa batu ba musu ba bimana ba danseuse et comment ba ka ba viol ainsi de suite donc ba musu ba détesta bango pona ba marambwana. Papa Bire yango bolo na zolo basiko bango bazo sala mabe biso ba yo to ebi nzambe tozo kima bango bongo la mitema kan yebisanga bato bazo oui faut qu'on approcher bango côté ya bango ko la kisa bango Jésus akufa ki pona biso ozomona biso ko to komi ko kima bango te bato Satan bato masumi Satan sa mutu mkonini Satan e moko aza créer nzambe muta créer Satan malgré asala ki mabende nzamba a rejeter ozomona tozokima bango bako bongwa na mukolo nini donc ça kanga ma passer na zomona mosala nzamba azokima ma monene héritier mais na kukwa msu bazaka na ye
ozobanga biso wana eza hypocrisie. Oui, eza hypocrisie ozobanga biso bato mokili. Féliciter l'homme de Dieu Denis le Sinda kende kota l'héritier watana bina palais. En tout cas nga ko basali mabete na loba kango clairement azaki clairement na boyi ba finganga nazaki clair na loba kango que ce qui approche chaque héritier pour l'évangélisation atali c'est qu'un jour il faut zonga la makolo ya Nzambe eza bien. Mais loko penga sepele nango pe ritsa yemba kinzembo ya Nzambe on me dit souvent ngapi natala kango écoute azo yemba en tout cas nabi gloire au Seigneur. L'héritier wata oyemba ko na ba en tout cas gloire au Seigneur ce qui un jour a quoi adorer tata Nzambe eza bien makasi parce que ça mungongo kitoko na sepela ki nango vraiment makasi. Aïe donc ça là qui vraiment bien et pesa qui vraiment bien na mona qui vraiment que oh soki nzamba sali grâce pardon papa héritier soki nzamba sali grâce un jour akoyembela penza nzambe bato bakokangwa mapenza parce que ça mungongo kitoko ozomona na ka ko penza bien makasi. Donc c'est-à-dire que soka continuer et vous avez une bénéfice de la part de l'Éternel. Yango wana vraiment en tout cas soki azoya po ala kisenzela nzambe et que ça bien makasi mais soki azoya po encourager que continuer musala o adorer bato mokili wana que ça mabe. Bon si je comprends bien donc aujourd'hui là comprenez-nous donc tozo kolobela sur l'hypocrisie, il y a christianisme ou api ba chrétien bazala mingi ba hypocrite au mona sœur nanda ku ala tara pantalon te mais soki abimi au mona zana mwa liputo au mona ka longoli yango na libanda mais kaka bino ba chrétien au monde na église aux ali serre libanda au commune na yo serre en crise babi serre babe ngaé serre azali serration serre azasuki serration frère azali freinage pasteur azali passe-temps dans l'église la pasteur sera bimia comme passe-temps serre azali serre corps dans elama balata ka serre corps frère azali freinage et belé be vodo hypocrisie wana na kati ya vie chrétienne toujours remarquant que pa na bino bolobara marambo mususu bosala rapé marambo mususu ça dit à quoi papa Biré elo monga ki koloba kaka nazoka pena pasi makasi parce que tozo banga batu mais tozo bosa ke tata Nzamba mona katali banga na se ata na se mai biso to mona te mais ya mona ka tozo préférer beaucoup plus ko banga batu ba mona nga pona tambola kina muntu asaila ka mokili ba mona ngai te bino no ba chrétien no ba bilamba ela telina no ezala nano bien tout mona na église aux actes mais so ba invito na soirée moko boy sérieux wana beti na echu na baby soit c'est logo mombe ya pasula a kotipe na fête papa Biré au monde lo mwa nkoloba yango na zoloba totika hypocrisie na ba église omona kande ozoloba na li solo moko na profiter na betondo tuninga bo na ser moko kaka ndeza ka muntu mobala zaki na poto azotala émission kaka nde tozoleka be bayembi ba ser ya Christ kaka ndozoba na kati ya émission frère asepeli na ser wana ser anataki elamba ti ana maboko ati jipa mulai po da petit yala taka biloko mo mchoto emona na telo etika ka bomba mutu bayambi ba on émission frère l'air atali chaîne na bango asepeli na ser abengi numéro wana batie bango contact yi na ser papa alingi ser abengi pasteur na ye lokola ser aza hypocrite pasteur na ye bika ser aza mo santu neto bakaka po to bika mo santu aza ka Nzambe mais biso batokoma pe ba santu na bisa yo papa Biré pasteur asoli na frère alobi na sepela ki na ser bo mais pasteur bien oh mwana malamu ser wana tuka mupendo komona te achaka manzaka te asala kaboete aza mwasa malamu soko bala penza na ko encourager o bala ser papa Biré to kende kande tozo kende boye papa Biré frère abatu azaki déjà desi na poto moko ebi poto makambo elekana kuna azaki déjà desi abi wo na zwi mwasa azobanga Nzambe papa Biré frère ayekoya asali makambo libalo ebi ke mwana Nzambe okoki jamais ko lekana makambo susu sonke obala papa Biré na bisayo frère abali ser apesi nyonso na biso nyonso tikana eloko te et comme mukolo ya nuit de noces nde to lobaka bake na flat batiki pe ba invité ne batikaka papa Biré na biso na nuit de noces je m'excuse pour na bato bazolandanga moi ça c'est déshabillé na bisayo tatou na nzoto lokwa likamususu ah bon ha abeta batato ba dragon baba sil moko ozo kapendeza ba sil moko mais serre protocole anote manegizo lote na mati awa jip na mako na bisayo mobala kokate mobali ya ganga na biso papa Biré mobali kana ganga mobala kufa le même jour
Na biso kane mo mbala ka somo atalisko façon azuela ka mwasi. Nde pasteur akumisa mwasi. Tatouage yango ezalaki ya Angelou Gabriel to Angelou Papa Bire, Angelou Gabriel obeta mtu tatu. Abeti mama tatou ba dragon, ba nyoka, ba tatou modo chose étonnant, abeta tatou a dessiner tatou ngo nyoka ti awa, munoko nyoka en tout cas bo excuser munoko nyoka vraiment yesko na système ndeka yo lobi ye wana. Mobala koka komona mwasi bongo te mobala sala. Ala ki sirène des autres, sirène des Papa Bire azaki ser ya hypocrite. Azoboma mana bilamba nzoto ya kokola. C'est-à-dire qu'il y a hypocrisie et baby c'est là bato belé misala et baby c'est là pe bato belé mabala et baby c'est là bato belé pe ba confiance. Oh et baby ça penza ndozolo ba bongo Papa Bire bato bakotuna pourquoi frère akufa to yeba likambo wapi. Sœur aleka asala na habité bato batala ka témoignage na habité sœur aleka sala témoignage wana aloba combien za hypocrite ndazaka na tchela azo ko sela nzamba za tchela bomba kabila donc epé ça passe yango na ene ba tozo kende wapi biso ba tozo nazo préférer kutu ba musicien tozo ba musicien na biso to yebi ke bazana bango bazali ke biso penza bana nzambe toza ba hypocrite bo excusenga po toza biso za ba hypocrite te bo excusenga vraiment en tout cas toza ba hypocrite. Maman hypocrisie. Voilà, merci beaucoup maman Peggy Alamato qui est malé mais lentement et sûrement vers la fin de cette très belle émission qu'on a parlé sur l'hypocrisie, la méchanceté de chrétiens par rapport à la foi, ainsi de suite. Mais sinon, tu vas retenir ni peuple congolais chrétien, na bandeko na biso to benga lokwa ba païen balandio, vous allez servante de l'Éternel, message ni oyo bakoki ko retenir par rapport à passage na yo. Message oyo bakoki ko retenir eza boye. Totika ba comparaison. Totika ba comparaison que ya aza mokili. Ba on ba sami ya mokili non. Totika ba comparaison. Donc on est moko inana. Donc voilà. L'amour couvre tout. Ah voilà. Totika penza wana parce que oyo nzambe ati Jésus Christ atikela ki biso zaki c'est l'amour atikela ki biso bolingo soki biso tozo kima bango siko ba nani ba ko évangéliser bango afin que ba ya epa ya tata nzambe soki tozo za musika na bango tozo cha ba séparation bango ba sala kamoki biso to sala kanzambe Jésus Christ ye moko chose étonnant alia na ndaku ya Jase era kota ki Jase la ramona kayambi Jésus bongo la motema te azoba biloko nyonso oya ibaka batu azongisaka parce que ayamba ki Jésus comme Seigneur et Sauveur soki Jésus le kaka ya liaka na ndaku nete est-ce que nga bongo la motema nana kota ka lola na Jésus moyibite à comprendre que a sali mabe à se repentir Jésus lobi ngana lelo tokozala pa etata ozomona. Parfois, bango bazo sa makamba za ba inconscient, mais biso to sa makamba za conscient. Oui, là vraiment j'ai dit vrai. Bango bazo la nanga ba yebi. Biso bato sa mela kanzambe to yebi ke o eza péché mais to sala kango. Mais tandis que bango baza na bango katsa mabunga, ba yebi na bango te, bazo sa na bango ango. Mais biso ba o to yebi parole. Pourquoi jusqu'à quand on continue aux aba hypocrite? Totika hypocrisie parce que tozo fingi sa tata nzambe moye bango ba bongo la mitema ezate zoyo Papa Bire so ekutu Jésus Christ anzima ko lena ndako Jase moyibi mutu mabe e bongo biso bato toza mai na makina la njoto zo sala pourquoi pas to pousa pembe na bango. Oran TV, c'est notre chaîne YouTube. Oran TV, c'est notre chaîne YouTube. Voilà Maman Peggy, donc comme on a vu ça presque à la fin, juste une dernière question. Il y a tout non mais tout mona Kester Emenea. Ayemba Maman Nanzembu ya zila kelele oh Lazari. De Ayemba vraiment jamais jusque là na ba église bobeta. Mais tandis que tout le monde a un moment Nanzemba frère Patrice. Il y a qui na ba boîte de nuit pe au monde ezobeta nango. Donc eza vraiment facilité kozwa nzembu oyo musicien tant mususu ayembelela nzambe lokola ba Kester Emenea ba nzembu ozo pesa gloire na nzambe. Mais bino bozo mais nzembo kutu mwezimbi yayemba o batutu ba yoka ba gege. Mais ti lelo bobeta ngoka. Papa Bire moni
place vraiment tout ni sous question ya malamu makasi. Papa bi omoni nzembo la rebetaka to kaka beaucoup plus ba parole, to andra instrumental te. To kaka beaucoup plus ba parole. Papa na biso tester lokola yembe la kanze monete mesa ko banzema mokile to benga kaba ba so ba sata to ba te so pe ba sata solo na ebité ne to benga kaba ba satan siko lokola ya za muto asaira ka mokinde to mesa ko ba bata mokili yango moye ko tanga ta église ezati donc on a bino inspiration inspiré qui kester remenez inspiration diabolique non alobi makambu o eza clair to bongola mitema Yesu kala mitazoya mais po déjà boala radala ba parole mo bolo barabino ba sali na nzambe que non na kati ya munoko ya mutolokuta vérité ko ki jamais ko bima c'est que na munoko kester donc lumière ko bima te pe sauver pe mon kili oh papa era bimisa kinze mona za ka inspirer na nani azaka inspirer na nzambe po ayembe le roi des rois parce que bon ba o ba yemba lokola ba héritier ba fali ba wera ba on peut ba la inspirer pa nani papa bire na ki koloba ndenge nini bango ba musique des inspirations ngana ena nga ko juger mutu te parce que bible zo perception to juger batu na juger na nga mutu te na yebisa ko bien na début que eloko bango ba salaka ba doraka batu donc inspiration bango eza ka vraiment sentimental charnel eza inspiration oyo eza la mosuni mais kasi Moïse Mbi pe Michael Ambai avant pas banda oyemba c'est na sentiment à cœur c'est dans le désir de son cœur. Donc c'est dans le désir, c'est pas Dieu qui chante à sa place. Papa bire kande na biso na nga jugement te. En tout cas na nga ko juger bango te nazo respecter ba l'homme de Dieu parce que niveau bazan nango peut-être nga comme na niveau ana te tozo sala fort to meka. Ozo mona respectera bango penza makasi mais na kaka ko tia pema batu na nzela to longwa hypocrisie yango lo penza na yeli awa ozomona na koki koloba boye papa bire nazo zongisa kango nazo bano med fois que papa bire bango badoraka kaka batu différence ezaka ke malo bango balobaka bazo adorer batu mais oh biso toyembelaka nzambe tozo adorer nzambe différence ezaka moko wana yango wana kaka. Voilà, merci beaucoup, c'était Maman Peggy Alama Ouapitozala qui nae na émission ya mukolo ya lelo pour parler de l'hypocrisie ya ba chrétien face ya monde. Je pense que ça sujet moi vraiment moulaï et ça sujet moi vraiment monene l'hypocrisie des chrétiens face ya mokili. Donc to fongola yango veut dire que lelo to yambi maman na biso Peggy lobi to yamba maman Artemise maman Suzanne et pourquoi pas aussi batutu ope ba roya ba releka posa sujet moko to kenango peut-être aussi ti fin de l'année ezali moko ya émission chrétienne où tozali ko sala na kati ya Aurore Télévision et puis ekoleka na ba chaîne ebele voilà maman Peggy Alama merci beaucoup ba salutations non rapidement. En tout cas, na pesi vraiment ba salutation na ngai na oya ngai penza bébé na ngai ya motema papa Grey Bitaki Weteche. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour nous aujourd'hui. Abonnez-vous massivement sur Aurore Télévision. Merci, abonnez-vous. Bonne continuité dessus de nos programmes sur Aurore Télévision. Merci. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube.